qu'on a tant ya ndeko Kabila zaki mabe lelo yo ndeko Félix yepeli sous azaka mabe parce qu'on nani o akoya kozala malamu mais ton côté la Kabila na Félix té Félix Kabila échouaki Félix peut akochouer sikoyo bazang ndenge moko et ça problème à 18 ans té mais eloko ngana boya Kabila ko lobama kabata na Congo to na besoin batante to na besoin muta ko sala po muta sala senga kaita ebelete yebisanga na ko biso na bosolo pe bosembo ndeko na biso oyo azalaki awa papa muzelo wa Désiré Kabila elle a comment qui président ça combien de temps pour battre pas mon changement pour moi moko comme le changement ça ça qui quand ndenge mona ta ndeko tilo mbasali lelo on doit pisaka papa qui se kende ba comme ça premier ministre moi biloko kitaka ça qui combien ils a pour me attendre ils a des pour me bateau tout ça ba on va yebi ko gérer té ndeko tilo ba yebi ko gérer té net Kabila ndeko tilo mona Kabila bazamba na mapasa mibale ko ba bimi na nzungu moko abimi ali maman moko différence ça que non Kabila yaki liboso Félix aina sima qui se kende c'est un kabiliste mais aza Kabila ndé ya mwana ya papa té pour ya papa c'est quand même na malamu qui se kende ça yena Kabila bazo ka ndé moko mutana problème ya elle na date za ndeko tilo mona comme na binemi bale date na elle alingi zute ke date pour ça na to comme en 2023 alingi zute elle kende yene biso to sambela nzambe sala samba régime kende yezo sala nzambe sala kangata elle na date na tika ka président ndeko tilo mona Kabila baza ba héritier dia ba héritier de ce bomamboko ba ibi pasa biloko ala te ba kucha wa boy moni mutu aluko na motoki na ye ayi ba ko batela bango ba lukite sans papa Kabila le père Kabila nga comme président na mboko te sans papa Tshisekedi nga comme président na mboko te na majini ya mboko to zonde ba konja malamu te il faut ko bato na nyonso faut ko lokola bato na taba muni lo ata ba musique ba famille ba Mbemba ba Moïse ba Kabila ba Félix ko tshama no mupanzi pourquoi c'est ma bango ba on bato ba boto no bila ko na poche Kabila zana moins de mal que Félix. Comme Kabila sali congolais ma bébé mais na 18 ans. Comme ça que Kabila sali ma congolais ma bébé mais na 18 ans. Félix a construit ma congolais ma bébé mais na tamuke. C'est mon PC ndete bela ko sa sur ma bébé. Mais sur la tienne na balance mais c'est ça ma bébé. Ma bébé dit qu'elle a ma bébé na enquête. Ce qui Félix a zongi na élection, c'est pour dire qu'il a triché. Ce qui Kabila yé na Congo pas zongi candidat passé, c'est pour passer ba na Félix. Élection besoin de tricher. Bonjour, bonsoir à tous chers abonnés de Jeux Vidéo Télévision. C'est votre humble servante de la presse Bénitan Poudi, entre Madi BM, la mignonne de la presse congolaise. Vraiment, merci Nabino son ami qui vous a toujours révélé la chaîne Mobiche Nizaka en Moko Jeux Vidéo Télévision et vous abonnez massivement à la Jeux Vidéo Télévision. Merci beaucoup à mon boss papa de Ondinga. Merci à Mouretou, on est sur la Jeux Vidéo Télévision. Merci à l'équipe technique de la Jeux Vidéo Télévision. Vraiment, tous qui n'a moi problème pour essayer de tendre ce que les gâtés moi pour le moment tous les abonnés na biso pour la Jeux Vidéo Télévision pour continuer toujours à commenter appel na bino bozotenga vraiment et ça la biso vraiment très bien donc les autres ko solo là na bande na ndeko na biso moko oh ba lo ba bien. Ouais, le bar bien, tu es bien, allo baka vraiment bien. Donc, tous années déjà. Sans oublier, on a fait merci. Mingi, vraiment, notre grand frère Nango dans les là trop. Mon grand frère chéri, Trésor Poudi. Et pourquoi pas mes bébés d'amour, Marina, Miradi. Donc, il y a trop. Place au caractère, comme il a rouge, donc, cliquez la place à nous s'abonner et aussi la maman bien. Tous années invité déjà à plateau Ndeko Danou. Mbote ndeko Danou. Mbote ndeko journaliste mbote na ba kongomani banso bisika bazali kolanda biso kaka ndina loba na bito komesana na ebite komesana na nini na passe tout na changement motuni zalaka ya ngai réponse za ba imbuka partout bazali baibisa ngai est-ce que na Congo to mesani na nini na passe tout na changement. Vraiment merci beaucoup ndeko Danou. Mais déjà que ba tebe parce que ba abonné tout ya Jeux Vidéo Télévision ba binga kingai ba koma ki ngoma na posa ya ndeko Danou. Donc ndeko Danou na salle fort na luki ndeko Danou to e ba non nini ezali kana mboka parce que ba bin ndeko Danou lo ba ka vérité rien que la vérité. Oui maman journaliste ngai na koloba na bandeko ba kokwa na wo ngana lo ba reza bosolo pe bosimbo merci parce que ngana lo ba bosolo pe bosimbo ngana lingi ko tout le bela tout monde a vie autrement tout kosa to komisa politique ya mboka net équipe ya football te on le quoi na lingara mazembe te na lingara vita pona
ata équipe ezali kopona na kokumisaka vite te ngai naza bongo te ngai soki place ezali pembe nalobi pembe ezali mondo nalobi mondo net ezali sikoyo na Congo pasi ya Congo ndenge lobi ezalaki Kabila pasi ya Congo komo nango ndeko Tshilombo komo nango ndeko Félix eza na mo mosusu te tokoki koloba boloba ote ezali premier ministre boloba ote ezali batu te kololo échec oyo toza nango na Congo sikoyo kombo nango Félix Pwemba kaka ndenge lobi échec alobi ezalaki Kabila kaka lelo mpe échec alobi eza Félix. Mais eza na bandeko oyo mpe balobi ntango bozo condamné président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo eza mpe bato baza pene na ye bato wana nde bato ezaki bazo akotinda mutu boye ayebi ke te place boye mosala ezosalama so totali neti na banzela toyebi ke banzela place mosusu ezosalama mais peut-être ye mo place azali ayebi kaki mosala esalama mais kuna mosala esalama te tokondamne kaka président mpona nini est ce que président akitaka partout? Mais non madame soki tolobi tokondamne président kaka te président akitaka partout nga mpe nakoyebi biso mpe tokondamne Kabila te parce que Kabila mpe azalaki président Kabila mpe bandeko okita partout. C'est pour dire que vous président, il faut ça la suivi. Mobutu azalaka à l'époque tout ça ba mike soka tindi batu. Ye moko na butu pas du mutu ka le ka vérifier. Ce qui Félix a ko vérifier té. Kabila pas bandé ko vérifier alors entre Kabila na Félix différence c'est ça. Mais il sont pas des premier ministre Azali. Félix mais Kabila pas Azali na premier ministre. Mais pour aller te dire Kabila avait échoué. Ce Kabila avait échoué Azali na premier ministre. Alors tellement que ma premier ministre Kabila va échouer qui Kabila échoué qui té. Parce que logique comme il faut mener biso lelo c'est comme si tu dédouaner ndeko Tshilombo te Kabila peut te remaki Kazaki a échoué qui pas Kazaki na premier ministre Azali na ministre Kabila avait échoué le premier ministre n'a pas échoué qui Félix peut tenter d'échouer avec ses premiers ministres c'est logique. Ce qu'on a tant ya ndeko Kabila zaki mabe lelo yo ndeko Félix yepeli susu zaka mabe ce qu'on nani o akoya kozala malamu madame batu bazali maman na ngai journaliste batu bazali bakoya mais ton côté la Kabila na Félix te Félix Kabila échoué qui Félix peut akochouer sikoyo bazali ndenge moko mais tomoni ke koya Félix na bokondi na ye tomoni mo misala esalami tomoni basali biso banzela baso de moto esalami nini classe pesa ekomeki awa gratuité yaki na ntango ya Kabila ezalaki te madame sozo lingolo belanga makamba koya ya Félix moni banzela baso de moto ngape na kobiso koya Kabila pe tomona ki ba passer koya pa Kabila organiser ki élection pour esali kende ko Tshilombo comme président soki 18 ans soki eza problème à 18 ans te mais eloko nga na boya Kabila ko lobama kabata na Congo to na besoin batante to na besoin muta ko sala po muta sala esenga kaita ebelete yebisanga na ko biso na bosolo pe bosembo ndeko na biso oyo azalaki awa papa muzelo wa Désiré Kabila elle a comment qui président ça combien de temps pour battre pas mon changement pour moi beaucoup comme le changement ça sera qui quand ndenge mona ta ndeko Tshilombo asali lelo olingo bisaka papa qui sekede ba comme ça le premier ministre moi biloko kitaka ça qui combien ils a pomme ya tante ils a des pommes ya bato tout ça ba on ba yebi ko gérer te ndeko Tshilombo ba yebi ko gérer te neti Kabila ndeko Tshilombo na Kabila bazabana mapasa mibale po ba bimi na nzungu moko abimi ali maman moko différence ezaka keno Kabila yaki liboso Félix aina sima Kabila za lipasa ya mbo Kabila Félix azambia bango nyonso bazali ndenge moko soko zi Kabila ozi Félix gestion na bango zali zozima ya mbula na mai ya pompe tiango na cop différence ezate nyonso ka mai Kabila na Félix bazali ndenge moko yango nga na kobenga mikolo Kisekedi azali Kabila bis tozana Kabila le père Kabila fils na Kabila Kisekedi c'est un kabiliste mais aza Kabila nde ya mwana ya papa te po ya papa c'est quand même na malamu Kisekedi azata yena Kabila bazaka nde moko président bandeko mingi babengaki bakomprendre ndeko Danu te ndeko Danu ntango moko koatake bato ya pe perdu ntango moko koyebusu na ngambo ya UDPS non toyeba na ndeko Danu azalaka wapi nazali congolais oyo azoka analyser congolais oyo azoraisonner na mutu nga naza kolete soki nakomi na bato moko na koloba makambo na koloba te botika ngana nazalaka ndenge naza boyi nalelo mbuma te bazela mokolo walia mbuma bozela nani koyana mais comment on a poto na pese mbote esika azali c'est presque nzazi abengaki ngai bi nayebaka te naza na mposa nayeba ndeko Danu ezalaka na motu moko aza na nsima na ye toni to ndeko Danu ndenge alobaka alobelaka peuple ntango alobelaka peuple wana azosala eloko moko mpo kala mpe te ya baélection yango 2023 yango aoluka tia libaya parce que ayebi ke ntango peuple bayebi ke a te ndeko Danu alobelaka biso motu nyonso ozala na mposa avote ndeko Danu aleka madame yebisa ndeko wana nga nalobelaka pepe nsima nanga pepe liboso nanga pepe soki nga naleki c'est pour te dire ke bato baoki oyo nalobaka Félix aosala mabe bazela nani bakomesana
bakosa ka date na eri makambo tamoni ngalelo ndazana ngana pomte mutana problem ya eri na date za ndekotilo nda komi na binemi bale date na eri alingi zute ke date pusa na tukuma na 2023 alingi zute eri kende yene tibiso to sambela nzambe sala samba régime ekende yezo sala nzambe sala kangata eri na date na tika la président c'est pour dire ngala na le na bana pombe ba congolais te soki bato ba kozela nani nabike ba oti ba ozela ngona bazela no ba omesala Basile non bon. Donc on appelle 2023 en population wana ka balinga ka wana peuple congolais de balinga ka même bata poto. Ba on se balinga ka wana. Et comment ki ba voter yo boye bon. On a zaki non ka posa ya wana. Ce qu'on appelle ça nous pe mu Congo parce que ça tout monde. Ceux qui va voter là c'est pour dire que Ndekotilo va échouer. Ah bon? Ouais. Ceux qui va voter là il a le vérité té. Ndekotilo va échouer. Pour ngala za problème té. Ceux qui Félix a sali bien na beaucoup na komisa. C'est mon président, n'a pas été, mais n'a pas mais le que décevoir ngani, to bande ko s'entendre rayer. Obi a décevoir biso neti jour on a petit mot de place à la biso, ani misanga généré, petit méchac. Tu as azama ça tu pas camarade, tu pas ya la petit mot de place à ça. A décevoir biso ne méchac a décevoir ba congolais. To bande c'est quoi que soka yé, a ko sala to poli. A décevoir biso ne décevoir biso kana dernier mita. Naba mati ndenge kutilo madete va ba congolais belé parce que belé ba ko akina ye baba ke mona papa Tshisekedi akoye akosala malamu ko le Kabila ya on a eu ça dans un sabatu na bité pour comprendre que vision papa Tshisekedi ça qui le peuple d'abord mais vision de kutilo mais ça le ventre d'abord ça biso d'abord ba masa na d'abord parce que la vision moté ba master na d'abord batunaye c'est batunaye donc tout le ba ki ba on so ba za ceinture na yo za kandi ba master na ye le batunaye peuple congolais za kuna te peuple congolais limité ba za kuna ba masa ba to ba bunda la limité ata ide pete ba za kuna ponga za kana na ide pete na ba vérité na contre parti politique moté na za parti politique moté na parti politique na comme na RDC ici les autres mon IDPS nous écoute ma case na IDPS obi eza ya kokabwana eza pena batu msuso ba démissionner na IDPS na pesi mbote sikazali Anwar El Sadat aza communicateur ya IDPS lelo yo tozoloba auta kotika lettre na ya démission nini ezoleka mana kati wana to ebite mboko tozokende wa ke ngalo bela kama ba Congo ba IDPS na ba IDPS poko zo ka ngone ti ba église de réveil eza biloko ba ti bonte batikela nga éviter quand batikeli motala quand batikela église de réveil de batikela ba pasteur batikela bana ba de batikeli de petit parti politique indépendant pas de réveil non ezaki ki ba voter ki azwa ki mo continuer ba voter ki ba voter ki peuple congolais nda voter ki peuple congolais nda voter Ndekotilo Mbo mais na IDPS ba voter ki te batikela kende bon batikela kende éviter ya za éviter Ndekotilo Mbo na Kabila baza ba éviter Dieu va hériter de ce moment beaucoup. Il passe à Bilo quand il va coucher en raboui. Mon niveau a luké la moto qui n'a eu. Aïe, va rebattre là. Bango va nous quitter. Sans papa Kabila, le père Kabila n'a comme président de mon côté. Sans papa Tshisekedi n'a comme président de mon côté. N'imagine. Ah, toi tu as pas 25 ans. On dit que là, il est là qui toque comme pas comme président Congo, il est pas en 2050. Il y a bon aux président Congo sur côté. Pour y avoir ça va contacter belé, à la relation belé à muta malam. Et ici maté. Le temps aux autres président Félix a sali l'autre. Président Félix a sali 4 années né à Rona Burundi. Akuta qui déjà m'a remboursé qui belé pe ya mabi. Mais quand même faut qu'on dit m'a rappelé mon tata sali lo mo ya malam. Ata mingi tata ya muke o wana ya sali. Faut quand même qu'on dit mai. Mais tout le monde a rappelé mingi au condamna ka président Félix qui a sali lo mon côté, l'autre côté. Pour anité tout le monde peut bien na basama bazawana. Pepe ça mais ça m'a ne peut pas démissionner. Parce que obi kele comme ça ngaye. Tu que ce que tu la logique simple. Toujours réfléchir dans ça kabatu. Tout ni bato ba ko la nanga ba ibisangai. Bato bande ko ide pèse bazana pouvoir dans sacré. Balobi que comment il s'appelle? Pepe le moyen ni comment il s'appelle encore le nom m'échappe, ça va venir. Pepe Lukamba Chouaki. Azaka premier ministre Tanga Félix. A échoué, attaqué Ndekotilo Mbo blocage yango Ndekotilo Chouaki. Yaki. Balobi que ça maluko na ko jouer sikoyo. Ba ko senga remaniement.
poni ba ministre d'abord va échouer. Tu vois ba ministre nyonso ba leka ba premier ministre va échouer dans tant Félix. Mais ba ba kende continue ba réussir sur quelle base? Ba ministre va échouer mais de continue ba réussir. Sur quelle base? Ba tu na ba le Kabila surtout ni ba de IDPS. Kabila kozonga ta kozonga na bila nini? Na fa na tuni ba mutuna. De continue ba kozala deuxième mandat na bila nini? De continue ba kozala deuxième mandat na bila nini? Donc la Kabila pas kozonga te pas na bila mabe. Félix pas kozonga kozala deuxième mandat te pas na bila mabe. Mais to qui en 2023 a ndeko Kabila zozonga na bakoti. Nga nazali moto asali droite na bosolo pe bosé mon nazali journaliste ah nazo analyser en tant que congolais na éviter droit na mboko ezala ka fabriquer côté moko elle bango pe bangoluka juge na bango ako interpréter droit na faveur na bango ako ça vraiment Kabila kozonga te elle pe ba kabiliste pe bangoluka juge na bango ako interpréter pe loi na forme na bango Kabila kozonga bref Kabila na Félix matandenge moko natanga Félix to boya ti bango imulunda ba malumalu ba connaît nanga natanga Félix to boya de nikadima je préfère to boya de nikadima natanga Félix Kabila ba processus électoral nyonso lekaki mabe ata moko ta pepe kongola ndima natanga Félix bo élection ba processus électoral zo ke mabe azo comprendre Izo ke mabe ndini natanga Kabila Jani Mabunda ba no travailler pona Kabila lelo pe natanga Félix pepe mo so travailler pona Félix livra des até Hello puis oyo ya peka ko travailler peka mais ya mona bike mboko to so de ba konja malamu te il faut ko bungo batwana nyonso faut lo ngala batwana ta muni lelo ata ba mujito ba fayu ba mbemba ba Moïse Kabila ba Félix faut ça mono mupandi pourquoi seulement bango maoni bato abotana ba bila komona poche il faut ko longola classe wana ko luka batu mususu il faut ka bango abike mutako sala ke mutasali mutako ko sala ke ba fayu ba comme président na mboko te ça Félix je te le dis parce que beaucoup de gens donc quoi na Félix ya de pas bato ata même ta voter fayu atala ko de pas rabisi. Donc, ndenge ndeko Fayoul a zate na bokonzi a zoate. Donc ezaki ndeko Félix ndem tasala ke poya zo alekate. Que ce qui Fayoul a zoate na 2022 za mtala za la za Félix. Pour peuple comme le que tu Félix a le bague belawa. Tu quand que le peuple d'abord c'est 37 ans d'élite et le côté zéro ataba ba Fayoul le bezo de za rande bon. C'est chance. Pas besoin de chance. Tu peux ndeko Félix chance. Mais tu peux pas essayer de deuxième mandat. Pas ça chance comme na premier mandat tu chance le bezo to moi le to ça deuxième chance. Oh, comment les églises? Parce que quand on les églises, oh, il y a Alexandre, je vais faire ça chance. Oh, il y a bien qui balle match en 10 minutes. Bon, quand ici, il y a quand même moi bien obité. Deuxième match, il y a tu vas bandi ça une match. On va faire une chance. Mais tu vas faire match bandi la tina suka. Et là on est pas bien sûr, on va faire ça une deuxième match. Tu gagnes peut-être au pôle. Et des au pôle. Tout ça quand Kabila bon même beaucoup na amé dans 8e Félix tu comme quand Kabila bon même beaucoup na futa tu salaire malonga te Félix ya comme quand tu na ba salaire na ba hyper tu va hyper à part nga qui t'a juste mais félicitations na moni quand même moi baba tu sais moi parce que moi 60 000 na soda qu'est-ce que soda salaire ba soda qui na c'est attends on est Kabila salaire à soda zaki na 161 000 francs congolais pour la soda asuka ne continue mon mois na fin du mois ndeko Félix azo comme ça salaire à soda congolais à suka na 220 000 francs congolais ça muké comme ça salaire à soda congolais tara mieux sani c'est pour vous dire que non to zela nani ndele to zela nde batu ba piete ba zela kaboye ya mwana nzambe bazo de to sambela nzambe nzamba sungake aya po masimu na biso limbisama ndebe to kozela bobongi ya Kongo utakubongisa Kongo na yete utakupeza pe to na Kongo na yete to lika kaka kene ko ya to na pomna ndeko Félicité ndaso kimboke bonge pande ko Félicité na ko yembele na ko kumisa yi na ko lo bakutu ke fatio za la beton tepo so za beton de ces bali omone babo ki beton na mai ndema le melango pa pomna de ces tel mele ke bele ya za beton ko ka odindate beton ko te pate faut pas penser à ta combo musique bangalu kata ata kalka ata plastique ata bidon plastique so babo ko na mai e olinda il m'a pensé béton tala aider c'est pas problème les que belé béton qui tout na mai vraiment waman de godadu alobi senga ya loba
Mais ndeko danu. Ils ont ndeko moko tuna ki biso bi ndeko danu tanga lobaka wana. Ozana ngambo ya Martin Fayulu te. Pendant te toyoko attaquer bato ya Lamuka. Attaquer na bato ya Lamuka. Ngataka ba valer net ngala zaka nga pour zaka contre Muzitu parce que Muzitu a travaillé dans le bango pour aller à la Lamuka. Muzitu a travaillé avec Kabila. Tatunyo to ba bubato to ba travailler na Kabila ba modete. Bien na parce que Muzitu na Lamuka. Fayulu na so Fayulu pas travailler na ko critiquer quand na critiquer. So quand ça la mabe na côté la mutute madame. Na ko une question moko. Il faut que Kabila ait un pouvoir. Si on a une question, kuweza kama izaka. Nataka fali tu na même question. Si on a une kuweza kama izaka difference zao. Nataka Kabila zaki pa mutazo nganda kuona mubara kwenda kwe abengi madame kuweza. Nataka fali tu pa mutazo nganda kwa la même question. Vrai ou faux? C'est difference zao. So ki bako sala bako kige ba imondisi. Bako ba imondisi ba msabilo na ba santé na terrasse. Natanga Kabila wabimisi batika mpanzi. Natanga Facebook wabimisi batika mpanzi. Vrai ou faux? Mais King Bopeto Izali. Ah, tikako. Ba osala peto mona ke ba place tikako ki santé ezala ki to longola. Tikako bila fanda. Ngobila saka vision mkoza mboka. Taka mtu babenga ye limego ne fa chef de l'état. Na ba white ne azo gatende Félix Aongate. Nene wotilo mo gate. Binga na salanga passe na sepela na ena taranga macha EDC madame. Na moni président na ngai alati vareza EDC. Vraiment. Mboka na gatebi président tie mabona mutangangi wai. Na mitu na bime président. Ba oyo ki desala ka pasi ndenge oyo ki saka biso pasi. Ai tozela ka yolo mama basolo. Obeta biso ba côté, tozela ka lo makuve pe na bona na beti biso côté. Tozela lo molara ma côté. E biso tozela sa dimu na malamu. Kasi mino to bonne ko zela ngoya bi bon fona si prendre ba ngolelo ra mes amis. C'est des petits. Et des sans la to poto gagner, c'est to sing to gagner raté. Et to chango éducateur to gagner. Tika madame tika. Ba kolina malamba ngoya bo msako ko bazali. Mais ba ba no sikate. Pour le bel gamba Kingo peut-être tika ndeko gentini aso sa msala na. Est-ce que les bosso tendons mon la bon tendons mon la ba foule les qui partout ba salité za partout. Mais le lope so tambol pe place montagne qui sika o pena foule les ala rebelle za la lisuté. So va tenir ndeko gentini a tu no aime so question. Kimbuta le kaka wana kutaki kimbuta bomba ki de avile. Ndenge gentili ala na komba kimbuta ne Félix ale la kombo ya Kabila. Et c'est tout ça qui va conduire pour aller la combat battre. Mais tout ça qui va pas ça là. Moko to so ba na ko souffrir kala. Mais to lien de tout temps bato ba si ça comment diminution ko souffrir. Tu n'as gentili ngomela za ki Kinshasa na libulu ya combien de mètres. Ya kundi Kinshasa tika na libulu ya combien de mètres. Tu n'as de côté le mazaki Congo na libulu ya combien de mètres kundi combien de mètres. C'est pour te dire que ça ndenge moko to tika na biso. Tozela nani? Vraiment. Congo ka bongo Mexico nante. Bonga malema. Ko bonga Mexico te. Vraiment, ndeko dana lobi Congo ko bonga Mexico te mais to ebike nzamba zelo ngona biso Congo ko bonga kaka. Ndeko dana question moka curiosité. Est-ce que ndemo le karabongo pino le karana TV parce que nyonso to loba o eza ba fan na yo ba o balinga yo partout. Ne ba benga ba bité lukia so non ndeko dana ba question o yo photo ye ba photo ça ba réponse pas ndeko dana. Ndeko dana le kaka atakara mingi président Félix peut-être moi bon soit ça ozela ki le bosso président Félix a bengi moi quelque chose on va telo paquet na misa otika pour tout le monde en corruption ça la ngo kaka ko ba ebi ke ndeko dana lobela toujours peuple amona MC le moko na biki battu basatandaka nango faut que bele moko na biki mozelaka c'est ndeko Félix a benga ndeko Félix ndeko tilo mokie na okende na boya te na okende mais bon c'est la score après kokende na ngako kutana ina okende et ça coûte une occasion pour moi mais il y a aussi ça na ngai akobi ba papa qui sekeli bazana ni belé mais que battu bazela ngo so badro pas comme ça na le bailo mon ami c'est que ils sont aujourd'hui moi j'ai des séries mais c'est que moi je suis et ne serai jamais moni mbongo na ko mapena mbongo lobby mais c'est là na kati na ngai nga modèle ngeza papa le mumba na ko simukengi obilo mumba kufa ye moko te kufa matebele battu balobila le mumba pour la nuit parce que azaki ma modèle aussi mukenda kufa ye moko te Thérèse Kapangala battu balobila aussi na so na ngape battu balobilanga te olobela Congo metande moko te te olobela Congo metande moko te mutula mutana idée na mutula mutai beloko ya duka
à cause de la date il a air makabote ngai na sepela kana ndeko Félix soki ka bongisi bravo na yo melayi naza problème été te date na maram o yo lo baraki te ndeko Félix yelo robo sala te ayaka kuta ki kona yo lingaka ngala te alobe yo lingaka ngala tanga kuma nani apane nzambe za Félix na Congo ye mtako bongisa mboko ye mtako bebisa ye ni mtako longola batu nyo sabi ba cho longolongwe mboso longolongi sango longolongwe ya zale t'entraîner so ba bimisa jouer ata ba supporter boko ganga mais je la sabi mina quand neto ebi na biso na mboka na biso o so de muto olobela muto mo boy trolo ba mabe mini pona ye ke muto ana bengi ya chele pina paki mo boy wana na misa pourquoi ikanisi munoko yo pena lelo occasion pene pesa ni président Fati pena bengi yo kende ko danu na posa no ndeko danu pena okebo kute na okende na bandela bina okende momo yango yo ndeko danu na za sko na poso banda sko koluba malamu pona mata na sali mabe donc mabe wana nyoso ana bwaka ngona mai ndeko danu mbongo wana tompa ba chelo mbongo na misa okotika koluba makambo lobaka ozela nani mukango koka 2023 pe kalaté ozela nani koka ya pomte faut pas tenter les diables mais faut fuir les diables. Faut pas tenter les diables mais faut fuir les diables. Qu'est-ce que ça bato balinga ko ba fanatique. Bizarrement les pommes te bato non. Bato dans lobby so ki mbongo ye ata ba président bengi ya tembo. Te na bina okende, bo banga na bino te bandeko na okende. Mais après vous avez la réponse après. Vous avez la réponse après. C'est qu'il y a des grave. Question na kende na sema et président. Babe ya na Fatime. Ça va dire na beto. Na okende. Là, on a besoin de plus. Est-ce qu'après, on a besoin de l'arrêter? Pero même ça va pas filmer. Ma carte m'a dit on va filmer. Il y a encore des cons, il y a encore. Mon problème c'est quoi? Il y a moins de gens qui m'ont besoin d'un beaucoup. Tout ça là, tout traité Congo n'a pas illusion. Il y a encore des restes sont là. Il y a encore bateau bateau n'a besoin de nous beaucoup changer. Maman les codanos. Tolibe dans toyeba parce que mbutu na boka na biso 2023 on déjà bientôt est-ce que l'élection 2023 izali l'élection est intention mais l'élection 2023 ko zalate ne continue malu kanda sa élection te mountain de la chakal oh yem tabi que ça qui est quelqu'un obi ne continue matika na moyo moko atika na manda moko za bisima yeso c'est bisima ta zonga président c'est quelle base bon tout ça c'est a on a pris ça ati ni kanda chakala obe zana ba dimji masambela nzambe ambule beta teko mbule beta te bana bezo mbule beta mako saka mbule beta te non to longo la idée que 2023 l'élection ezali Congolais sont obligés de pas compter les élections parce que biso no soyebi que 2023 l'élection ezali biso tona besoin l'élection c'est mato cha mokonza malamu au sommet de l'état yango ana vraiment merci beaucoup ndeko danu bango ne ba ko lingende l'élection c'est le maté bango banda nya ba lingende bato bana pouvoir pour abike ba okende kunika panza miza ndeko chilombo est-ce que boule mutatika poste na mona baji ah boye tek ah boye l'élection ça azasir na yebo mais ali ya boya te pour mes amis ndeko chilombo azana droit na ye constitution mboka na bise pesi droit ko sala ya ko postuler ya ko sala deux mandats. Mais ils sont obligés de faire la demande. Quand tu fais ça, la demande, pas ça, le mandat, mon corps. Elle a dû postuler. Mais elle a donné à cause de la présidence Congoté. On connaît qu'on postule, on a dû à la présidence Congoté. Bon, bah, tu vas là-bas, l'élection va gagner. Vraiment. Ce qu'on décode à nous, supposons que l'élection en 2023 Salami, que Ndeko Kabila a postulé, Ndeko Fati Azawana. Tozino ndeko Kabila na ndeko Fati nani oyo kolingaki na 2023 alika na ba ceux qui ba mo nsomi ba le bazongi comme ba candidat atena ko voter te apena ko voter te Kabila zana moins de mal que Félix comme Kabila sali congolais ma bébé mais na 18 ans comme ça que Kabila sali ba congolais ma bébé mais na 18 ans Félix a commencé à congolais ma bébé mais na tamuke c'est mon PCND bela ko sa sur ma bébé mais ce que tu na balance c'est ça ma bébé dit qu'elle a ma bébé na okete ce qui Félix a zongi na élection c'est pour dire qu'il a triché ce qui Kabila yé na Congo pas zongi candidat passé c'est pour passer ba na Félix élection besoin de tricher yebisanga ba kozonga Kabila kozonga na bila nini po nini asala kité nini oya asala kité angazonga so abosana ke leko na parler de même fa bisanga na ko pesa oh
ça qui non so ce que tu as besoin ce qu'on fait tu peux te repasser sur des mandats pour ça la ressource nini pour ne pas mandat ça les locaux t'as ça suni ça sur des montants Kabila pas ça les va partir ce qui est dans le métier pour nous dans le métier place parti pour dire pas quatre à l'école Tony Manvé ndeko Félix asali pe musala asali pe mo wa misa na fait ça même na gratuité gratuité to kena otindi kataka le gabo gratuité ça tu vas forcer téléma bravo on a besoin d'appeler ça 3 sur 10 c'est bon côté social ça va être on est le comme ça kai ndeko Félix a dit moi aduka 7,5 sur 10 dans l'histoire. Sur la mathématique, ajouter la religion, ajouter la maths, ajouter la pratique, à ma classe. Quand la Belgique va Congo, tu as un rebelle. Est-ce que la Belgique a un nyonso ba Congolais bazana ngo? Est-ce que ba ko sala ngo kamba? Na pese lo mo. C'est ko Kabila sala ki 18 ans. Est-ce que sala akokise ba pose pour ba Congolais nyonso? Natanga pende ko Kabila. Cela Congolais za kanda za lelo. Cela Congolais ba ndo vivre kana uto benga oni. Papa Akin. La police va la parking na mbonga mabituka natanga Félix beto vive na pas vive kana tu penses ça alors que yala kaka ba Congolais ka comme ça ba cela Congolais ba millionnaire cela Congolais ku tata chama pa masomba te ata vile uzo mona cela Congolais ko ta supermarché bazali wana ba konzi natanga Kabila ona mutu te ba sala nete ma to ba banda natanga Félix te ba sala ba konzi te ba sala na ya mkonzi te ba sala na ete ba to ba banda bon nous sommes là tete tika tozela na tozambela nzambe ya madame kongo ko bonga mesiko na tozela mama ndika ndiko dano baka to komesa na kana ndiko dano boye to komi déjà presque na super émission na biso ndiko dano nini ozolaka ba fan na bo nyos ba ngaka parce que ba dérange ki nga trop na lequel bon ndiko dano alobela ba vérité nini ozo promettre bango pour 2023 pays bon na promettre bango ki no ba ndiko ba na poto comme on a l'élection, oui, ça va nous dire au bazar, que tu voté pour la comboté. Tu voté pour les dans les canaux TV, tu voté pour moi, na yango le Congo Congo. Bah tu m'as voté pour moi, papa qui s'est dit, yango bazar déçu. Tu voté par rapport à Baïdé, tu voté par rapport à auto mona. Tu voté pour auto candidat pour naïté. Na on a besoin de konta konga malamu ya salaka. Tu as besoin de promettre ce monsieur. Oui que mboko na papa dans la chance tu sais que Nzambe to Nzambe vraiment sambela biso to ka président le baraté Kabila le baraté to sami Nzambe to président le bar mais ce que tu as président de ko Félix banda ya neti nga yelo malamu na kantia à part ka ba voyage à la seul président va voyager mingi à la seul Congolais voyager o ya sali nzela aéroport mingi kai banda ngo za voyager belé bon parce que azo luka ki luka malamu ya mboka tena yete so que bravo kasi on a envie de bon azalo na chance to pete chance azalo na chance na yena chance na azalo na ina ne mati kala changer mati n'est pas ça même ni tu vas t'avoir de changer na moi de ina ne pas bongo na makambo so que yemo ngatika leni kaka lenda bongo so ka leni ka bongo la ataka rigueur des athées how flatter des bat athée non rigueur ba ne pas na yemo ko tina si rigueur wana ntango mike atia na rigueur ebanda pa na ye moko ntina se rigueur wana ota seki bao baza pembeni na ye bango nde bato baokonduire ye na erreur tolongola bango na ndeko moko alobaki bato bazaka peni na ye bango wana seki bao wana nde baza pembeni bango nde bazoboma ye wana mosala esalama bien te bongo ye moko na 37 ans aza na possibilité de pasala bongo balekisi osala ngari ngo pesa ide pesa conseil te bo pesa Kabila conseil te bon basa la kandi ba osala wana ndi ba ngo ba osala kanzeta poso ba ibedele ba osala ngala ko mpeza Congo na mai na kuona kincha tanza ba tuseli muto eti mwana ba bengani na bongo ba bengani pona na minevara $50 kwa utambola pe makulu hana kitapatu te hailo peke tsabi papa kecho ba teka $50 me ba bengani pe minevara $50 yo subili mwana kecho bo vute mineva on est le bien belé de quand nous monde la fin d'ailleurs parce que comme on passe mazana pesa ba mbote bai ba kenzela bitumbo tumbunda ils apprennent un sentiment ça n'a rien à voir
nazaka kota mutute bana ya poto babaki baise baba bazonga po misali et ça déjà quand il fallait que tu n'as qu'à se laver babende kodanu baya to bayati po ba mona passa Congo ba keno na affaire étrangère comme on la Congo mde Congo komi o sulika ka mbule beti bola na po pema o sulika mbule tilo tala na baba be batu bate nini mo batu yoso bati bakenda mboke sili oh pona passe kende na affaire étrangère ni va passer batu ba iba ngukule kene reportani batu ba sala so mona besoin de batu ba ya batu ba ya ka bandi ka bindi ko tilombo na ba masala vraiment merci pour s'abonner massivement s'abonner bongo uti ça et poto s'abonner bongo uti ça de poto ya ka batu ba sana président ba tinda ba se bona ba na poto bon ekendanga eza ba bakendanga tikaka uita ka kuna ya ka chaque décembre on a dit ba code ya ka to so ko de kebe poto tenga de na mone to na cameraman na biso na Claudie Mesa na pesi mbote na pesi ba mbote be na benga misa pe licencié Claudie Mesa tinda mbongo na poto aza famille ba to ba na pouvoir aza famille ba to ba na pouvoir te aza kata famille wala te aza famille ba to ba na pouvoir te Claudie Mesa mu Congo te tika bon pouvoir des arabes ngala tulia pouvoir des arabes baluba est-ce que bato nyonso baza ba mbongo na Congo bango nyonso na bazaka na famille présidentielle tika nazo bisema basolo mbongo kenda azo ke poto izaka bato batinda bana bwana wana na boya nataka Kabila pe ba commencer wa ndoti na bona poto iza différence peut-être tu peux faire kama commencer ba batinda na poto différence est ça merci to comme yasuka pour s'abonner massivement ndeko ba merci na ba onyo balandaki et travail qui a été fait par la moitié toujours 9% sur 10 c'est dans le même peu bolin bisanga boteni na de tenana pendant dans le ndeko Félix c'est mon président na voté c'est mon président mais na le barandi pour changer so ka changer na ko betele pe na le baron ko ndeko Félix ko bongisa Congo sina bande ko misai bolo bateke ba sombi ngai na ko le bawa boko se pela pe pour mais elle pe na ko kumisa so ka bandi ko bongisa ya tu na zakana pom na itena ndake mingi batende ba le barana ngaki na ndeko Félix ba ko saka effectivement pe la zaka moi c'était pour na lindai maman de dire ça lindai na ça les unis na c'est pe la politique la été c'est ça les gars bon gape ba linganga te c'est comme ça merci maman merci beaucoup merci équipe technique Mobimba ya Jemidor télévision merci à mon boss et papa Diondinga merci à Claudie Mesa na sima caméra les là trop il y a trop vraiment Bobby mont bien non il a bien gagné sa licencié il s'appelle un des simi machine minute papa m'a embêté donc bamote belé vraiment on a abonné tout ya Jemidor télévision vous comprenez toujours que s'abonner massivement merci à la famille na Mobimba famille Poudi mon papa d'amour papa chéri GP Poudi ma maman Poutou ma grande sœur Karine Mulundu donc famille Poudi Mobimba famille Kikunga famille Mundele donc merci beaucoup na bino nyonso pour s'abonner massivement appel na bino numéro ezana 900% mon ndeko abenga ndeko danu amona ndeko danu donc ça vous bengi na numéro on les afficher pour dans ndeko danu na epte ndeko danu est-ce que bato pour ça la pour ça non 100% sur la numéro non ya téléphone ils ont problème té na pesa de numéro on a raison zela lo la té bato bazo na pas cité bazo na ndeko danu pesa numéro non ya téléphone parce que ça bato belé baluka ka autant so na tana ki émission ndeko danu na mona ndeko danu mais numéro na za monter na 100% numéro ndeko danu au côté 081 19 24 343 081 19 24 343 yozo benga ngapo finga kubanga note benga na finga mara chaque jour yozo benga pour encourager benga na za pomdele za kapenga mo pina ya bana tala ni tingana mukebo ato betina onga ato kanti nonga ekiti ngo bilo na Congo et après ba beta na bango yana pomte basala ndeke makamona lubizo za lukuta ba bongisa vraiment merci beaucoup merci Tokutani Mbala Estima donc vous aurez toujours wana pour s'abonner massivement au revoir.